Voilà, bienvenue dans votre émission Histoire vraie. Alors, bande konanga nyosu na linga bino mingi ba abonné nanga, ba vrai nanga, na pesi bino vraiment beauté. Alors, lelo yo bande ko belé ba s'étonner pourquoi maman Sarah a sali biso Histoire vraie en mode enregistrement. En mode enregistrement parce que na komi na ba responsabilité ebelé oyo temps vraiment et ko permettre ngate na salaka ba live to partageaka ensemble. Alors net na ba weekend to bandozo occasion ata 2 fois na ba weekend to bana ko partager na bino ba histoire vraie na nzela ya ba live. Mais le rôle na lingi ko pesa bino à chaque fois bozala na kati ya ba histoire vraie ndenge bolingelara c'est mieux na enregistrer ka et puis na balance kango ba opé bazana ba suggestion ba question bato bozana ba na ba solution ba piste ba solution ya kosunga na bandeko ba opesa biso ba histoire pour banoko mango kaka na ba commentaire. Alors sans plus tarder, je dirais un grand merci na ba sponsor nanga Madiabou Gospel, Azir, J-Magique Adassa, Fondation Saratola. Un grand merci à moi-même derrière la caméra parce que mikolo yo nazap na makasi da ba formation nga moko nazo filmer image nanga nga moko na tchaki grec na sali cadrage nanga na éviter so bato batala biso pe tozana ba cameraman tozana ba réalisateur ba ko pointer kuna ba ko tia ba cote bani ba ko tia nga ba cote kuna soki sur combien pour la première vidéo eza filmé par Saratola, monté par Saratola, cette image au bomona oyo filmé par moi-même, monté par moi-même, réalisé par moi-même. Voilà, merci beaucoup na maman Gina Amatou, monté ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na maman Madolelo na Germanie, monté ma papa Samuel. Merci na Amélia Moïba la privade ya Orlando Domingos. Merci na président Charles Tamboué, merci na maman Jenny Bet Industriel, merci na papa Diego Milito, merci na président Bébé, la présidente maman Nathalie, un grand merci à toi. Un grand merci na tata po FAPKato, maman Mapasa ya Moto, bandeko nyonso oyo bolinga nga. Merci beaucoup Nabino. Voilà, notre histoire d'aujourd'hui, voyage à Poto et memine de konabiso na liwa. Di Solomoro ya pasi. Bien sûr, biso nyasu toyebi conjoncture na ba réalité le kanara mboka na biso. Mais tokoki kokoma tina point wana te ya mutu akufa pona voyage à Poto. Histoire oyo esalami mois passé, mais bandeko bapesi biso histoire oyo avant-hier. Tobeta yango pona kosunga pe ko révéler pe bandeko mususu o bazoleka na ba étape oyo. Bandeko baza na posa ya kobima na mboka bakobima Congo bakeno vivre na Europe. Bokeba escroquerie za makasi na nzela ba voyage. Pourquoi escroquerie za makasi? Parce que ba ebi point faible ya ba kinois ya bandeko ebele zaka so yoki mutu moko otinda batu poto, mutu moko sa ba démarche ye wana mbangu aye na mbongo. Ndeko na biso mwasi aza en couple na mobali na ye bavandaka na Belgique. Azaki na petit frère na ye peut to pesa bangata ba kombo to pesi bangata to benga bango couple milito bavandaka na Belgique na mwasi na mobali. Leki ya mwasi azaki kobela azalaki na problème ya cancer. Alors ebande ko faire dépenser bango mingi. Bazako tinda bambonga bakisi bakoti hôpital o mabe moka sali crise basala boye. En fin des alaka yana leki bavandaka bayokani bazo moi sta mobali bavandaka basololi bazwa ma conclusion ya likamo ezotungisa bango. Base décider balongola ndeko wana na bandeko na bango na Kinshasa a rejoindre bango na Belgique. Pour la Belgique, traitement est bien par rapport à Congo Kinshasa. Et puis ndenge na Kinshasa zolia bango bambongo ebele bakisa ba $800 et tout. Tant mieux bazana na ye na mboka o bango bazali et permettre une longue vie lisusu kuna ke ne revivre na ye na Belgique. Alors ba se mettre ba accord moi c'est mobali babandi à la recherche des terres fertiles. Babandi ko luka mbongo moi ça zo luka mobali pas zo luka.
Baba eko tombe moi si nde zalaka ba pasteur à réseaux sociaux. Ba pasteur à réseaux sociaux to lobite ke ba pasteur nyonso à réseaux sociaux baza mabe. Mais eza na bato yo ba kota frappe na réseaux sociaux na komba ba ki pasteur. Alors ba pasteur nyonso ya réseaux sociaux nyonso baza mabe te, ya malamu baza ya mabe pe baza. Ayo kutana na pasteur moko oyo jetait son nom. Na bombi kombo na ye pour éviter. Mais mikolezo ya na ko poster bango na ba photo na ba kombo na bango parce que ça histoire o bazo lingeza la vraiment médiatisée. Alors pasteur wana ba solarana la fin des ala kaka moi ba prière papa tala boena na ba problème leki na ngaza na Kishasa zo bela cancer na landa kayo mingi na ba réseaux sociaux ba komi ko solo la moi ça na facilité à couper sa pasteur confiance que le quand même maman boti. Moi, ça a la facilité à couper sa pasteur confiance que les quand même mobile na ye andako. Ndeko moi si a eu confiance à pesi pasteur. Alors a ebisi pasteur abi malgré tout ça la ba prière mais ngana lingaki to longola leki na ngana Kishasa to ya na ye awa na Belgique. Comme ça landela pena ba traitement awa en même temps o landela kaina ba prière. Pasteur a ebisi alobi nazana ami moko azape pasteur. Asala raba démarche à côté sarabatu na poto. Bande ko bolanda histoire. Alors, pasteur a ebisi ende na ute koloba passe pour comprendre ga no filmenga moko. Pasteur a ebisi nga na camarade nga pe pasteur oyo asala ka ba makamba ba voyage, à faire voyage sakabato za na agence na ye. Nazo confier bino pasteur wana. Comme ça, il y a ça, les démarche pour rejoindre bio na Belgique. Ndeko moi si tellement zaki na confiance à pasteur wana o ayeba ki na nzela ya ba réseaux sociaux. Azu même confiance à ki opesa na deuxième pasteur o balakisa ki pour na ba démarche ya voyage. La famille ndeko moi si ba ko senga mbongo liboso na somme ya $5,000. La fille a lobby, ok, le coût c'est $5,000. Na bunda bunda, na luka na kangisa mbongo, comme ça, na pesa. Ayo pesa sous mobile ne idabi, ah papa, au lieu de voyager, c'est qu'à moi, les qui n'ont yé mon ko, bayaka bangomi balé na maman, le cas maman t'a supporté ba caprice na e, bayaka bangomi balé na maman, bakota bangomi ostumi balé baya poto, bande ko bolanda. Bangom balé na maman sali combien? Et sali $10,000. Avance ba pesa combien? Avance ba pesa 5,000. Bazu $5,000 ba pesi. Ba bando sela bango ba démarche. Ba ye pasteur wana o azali o avoyagisa bato azanga na agence. Ayo proposer bango oh non nazwi nzela moko na nzela ya Afrique du Sud. Na voyagise leki na bino na nzela ya Afrique du Sud. Moi si pas j'ai beteli mobile na yabi papa ta na sola ki na pasteur wana. Abina ngano nzela moko eza na Afrique du Sud, il faut maman ba kena na Afrique du Sud à partir de Afrique du Sud nde en côte sabango Europe. Mobala tali abinga na noko ngala mbiaka. Bako lia biso na 24 boite bako lia yo mwasi na na 24 boite maman. Pasteur waza mutalokuta e aba frapper e amamba lokuta. E boti problème na polémique e boti rancune entre mwasi na mobali. Donc selon moi si à comme mon aloka mobile aza jaloux ndenge azobengisa leki na ya mobile na mama na e boteli bango mi bale incompréhension mais mobile azo ramener moi si ne ka na raison que batu wana baza ba escroc mobile abiso ke za bongo ngala sukoli na nga maboko po makamnya su na osala oyo kelanga te yo sala ba démarche luka mbongo yo moko pesa bango ba matisa mama na leki nao. La fille abundani aluki mbongo. Mbongo ekoki abakisi po na mama bazwa bango baya na bango na Afrique du Sud. Bande kole po ba mema bango directement Afrique du Sud. Bakoti si bango Lubumbashi bakoti Afrique du Sud. Bakomi Afrique du Sud. Bakoti si bavandi si bango na ndaku mo boye na ndaku ngo bakuti pe bato ebele na kati bavanda deja na ndaku wana. Si bango babi moni awa bato bokutia eza bato mususu pe oyo to sala bango ba makambo ya ba voyage mais bino lo wa mbongo na bino ezaki prêt yango to sala bino bato bokeli boso bango ba osela ba mbongo bandiko bakangisi bango ba mbongo na poto po ya awa na Afrique du Sud
po bino bokende. Alors baye kovanda na Afrique du Sud wana basalaki na Afrique du Sud 2 semaines. Ya zo sala ka ba démarche. Entre temps zo senga subongo. Oh non de ba komeli na Afrique du Sud awa il faut ko bakisa $5,000 moko likolo wa. Nazola ne la ba dossier mususu. Siko mobali a komi ko s'informer na ba master na e o azaka na bango na Afrique du Sud. Mobali aza c'est un judoka, aza sportif reconnu na Kinshasa et puis na ba pays mususu ayebani. Mobali abi nga ba olia mwasi na nga na 24 pena boye nga azotala na obi malora yu malora semba et simba te mobali azwi téléphone abandi ko composer ko contacter pe ba meilleur ami na ye o bazaka na Afrique du Sud bazo continuer ko sala musala na bango ya sport kuna na Afrique du Sud ba ebise babi ya mwana mai na Afrique du Sud awa nzela poto ikele ve nzela poto awa na Afrique du Sud ezalaka te. Bato ebele bayaka Afrique du Sud na boule bakota poto baza awa tozana bango basali ba 15 ans 10 ans 20 ans awa. Afrique du Sud nzela ya nzela poto na nzela Afrique du Sud nzela ezalaka te la famille. Ndeko mobali a convaincre lisusu mwasi na ye. Mama tika ozo bebisa mbongo ko bakisa mbongo te e komi pena rando ko swana enfin omoni na vie mibali ba accompagner ba vision ya basi na bango mibali nde bazaka na ba accompagner abiso mobala ta mona likambo eza mabe danger moko ya na suka mais tellement moi c'est azo insister sho ezate andimi ka po moi sine mutalobi il faut sala ngwa ko kisa posa moi sine ya sepelisa e enfin mobala yo koma large abandi ko accompagner vision mwasi na e batindi mbongo wana o ezangaki basengaki ba après avoir kotinda mbongo wana ye papa wana pasteur wana o avanda en Afrique du Sud pasteur wana o ba présentaki ye wana ndavanda en Afrique du Sud enfin pasteur wana tanga zumbongo wana asali bango ba démarche ayo benga bato ba na poto abengi couple milito oh non de toza boye. Maman na petit frère na bino ba voyager lundi. Alors ba voyager lundi na vol à 22h. Bino faut s'apprêter bo ke nozela bango na France. Ba okitela mbama ko na France boye na boye ba expliquer ba yokani na ba air na makambutu. Alors les garçons azaki malade azaki na cancer, il était vraiment joyeux. Maman na bango pas sepelaki ba pesi bango en fin date ya jour bango ba voyager. Ndeko wana loka ba vanda na Belgique. Ba se poumoné ba keiti jour J ba keiti na France pour na Rosela arrivé ya maman na bango na leki na bango mobali et comme ba 22h bango kune fala ba signaler bango ke ba rolongwa et comme ba 22h ba mona kaka appel ya mama ya mwasi na e abengi mobala mwana na e allo papa awa moyen te leki na bina mobala zolela asali crise na problème nini nzoka pasteur wana normalement fallait bango ba voyager ba 22h ya ba préparer na ba valise balati bazo sepela bazo voyager bazo kende kaka na 22h wana o fallait ba kende baya ko so bango ba kende aéroport. Pasteur wana abengi baona téléphone bobima na ndaku mbila kangi ngai bakangi na ba passeport na bino bo voyager susu te na za na problème sérieux ba découvrir que nga na kota ba tu poto mama netia kwea netia lela mbala moko petit frère aye ko sala crise ya souci wana zaki na ngo ya voyage à poto azongi su l'hôpital. Kozonga bazongi si en hôpital na bato balongwaki de Belgique bakende kozela bango na France babandi matanga kolela mobala bandika kolendisa mwasi mazoyebise na yebaki makambo eza sérieux te siko na ka o ndenge komi boye na yebite soki tokosala ndenge nini mobali aye comporter garant bino ngafona kende Afrique du Sud na kende kokutana na bango na yeba baosala makambo ndeni mponga na mobali na ko tika te basakanela biso boye. Bandeko, le temps bango bazo solola, mwana na biso mobali akufi. Ndeko mobali akufi na Afrique du Sud. Ba pesi sango na famille, ba bando sala ba calcul Korea Kinshasa basengi bango mbongo ebele.
Enfin, tellement maman na mon kazaki sur place, maman abino ba kundaeka en Afrique du Sud. Dans même na ba image à makambo na zoloba. Bazwin de konabiso ba kundie na Afrique du Sud. So il na montage dans na kokoka ko tche ko balancer le bino ba image, je vais balancer. Ba eko kundande konabiso mobali na Afrique du Sud. Que son âme repose en paix. Bato yo ba ebi histoire yo bazali ba ebi yango eza histoire vraie auto salama mois passé. Ndeko wana mobali akufi mama atikali. Mwasi na mobali bayokani babiloke komi boye. Mutu wana sa nini azongisela bango mbongo na bango ya voyage. Ekomi lelo lobby. Lelo lobby. A bloqué bango, a bloqué mwasi wana, a bloqué na mobile na ye, a changé numéro. So a changé numéro, ba pesi bango numéro na ye, a bloqué. Et comme lokuta na lokuta, ye mon quoi qui m'a même place azako vanda amona na souste manzaka na kati Afrique du Sud. Sikoyo bango souci na bango, pasteur wa chaka bango en contact. Pasteur wa chaka bango en contact. Na pasteur wa escroc wa soi-disant ko tsarabatu na poto. Yende ifa dédommager bango. Problème o baye na histoire na bango na réseaux sociaux bandeko eza nini. Bango ba perda déjà ndeko na bango akufa. Tanyos tu balekisi lekisi so kavanda ene na Kinshasa ta msusu alinga umela linga bika na ye ndeko na bango akokufa likola souci ya voyage à poto. Siko tawana nyos tu balexi bango normalement fallait ba rembourser bango mbongo ba komi ko bloquer bango na ba téléphone bazo yamba lisusu te yango choc wana na pasi wana bandeko ba kokite ba na histoire na réseaux sociaux babi mama Sarah betana no histoire oyo bandeko ba otala ngai ba otala histoire o ba Rolanda yo to sala nini to exposer premier pasteur wana o achaki biso en contact na pasteur oyo amemaka batu na poto. To banda ko saisir na nous pasteur wana avant to banda olandela pasteur o balandi na sima. OK. Kande na uti oloba ndeko na biso baye oyokana na mobile na ifo bazongisela bango mbongo. Sikoyo na minute yo place bakomeleli. Balandela pasteur oyo achaki bango en contact na prophète wa Moyibi. Toba bandolandela ka ba miyibi wana parce que ba na réseaux sociaux parce que ba moni ça ne va pas talaka babi mama Sarah masqué na ba kombo mais beta histoire bandeko ba pesa biso conseil to bandana no ko attaquer pasteur wana ya tia pasteur na ye wana moto po bazongisela biso mbongo parce que mbongo ebebi ebele eliko na ngoto bungisi ndeko na biso akufi to sala nini mama Sarah histoire yango wana betela biso histoire yango na eko betela bino histoire oyo mutu nyonso akozwa libaku ya Rolanda histoire oyo atika commentaire na ye tika commentaire na yo est-ce que couple oyo babanda ko attaquer pasteur wana ala chaki bango en contact na pasteur agence est-ce que couple oyo ezwa pasteur eya na makambu na réseaux sociaux parce que ba betika histoire mais nazana ba photo nazana ba preuve nazana ba audio ya rolekisa makambo belé mais jusque là balingi na ko exposer bango te bazana besoin ya mbongo na bango ezonga bazana besoin ya ba idée na ba stratégie bango ba bato a réseaux sociaux te posa na bango peza te ba ko exposer bango na ye muyibi na ye pasteur wana ba exposer bango na réseaux sociaux mais posa na bango eza bazongisela bango mbongo siko ba banda ko attaquer pasteur o ya liboso to banda ko attaquer deuxième pasteur ou azana agence à voyage parce que na o liboso na o abibale bango nyosu baza basai na nzambe basai na nzambe kokamwa bango pe bakomi na bango bato ba voyage à poto kokamwa bandeko nanga Kinshasa eza pasi toyebi mutu mususu ozomona azana $10,000 mais ako préférer na ye $10,000 wana amema yango na bato basalelaka bato ba voyage ba escroquer ye po azaki na posa kota poto $10,000 eza mbongo ebele okoki ko investir na Kinshasa a osali ba business a makasi okomi pe na mbongo ebele tango okoma na mbongo ebele obanda okende no poto kwenda vutuka aller retour ozokende poto ozonga sans problème mais muta o préférer $10,000 na enyo saki ko miser yango na basa ele ba démarche akotaka poto ya so koti poto et après
investir na mbongo na yo. Sala ba business. Kota penda na ba fin fond ya ba travail ya ba business somba biloko teka. Au moins tango okoma la possibilité poto ekomika a place mo na kei na ta vacances mo 10 jours na poto puis na zonga. En tout cas conseil na batu nyonso ba ozali baku ya Olanda histoire oyo. Ne sacrifiez pas vos vies pour un voyage à Europe. Europe eza lolate. Europe eza paradis te. Oui, certes pas eza na Kinshasa. Mais batu bazo vivre na Kinshasa bazali malgré souffrance eza tozana batu bazo vivre. Problème no eza ka ke olingi ko débrouiller te. Problème no eza ka ke olingi ko luka te, ozomona vie eza pasi okende place o vie eza facile, même na poto vie eza facile te. Si on a $5,000, on préfère à $5,000, on compte ça na ba démarche à voyage ka poke poto et après. Mais $5,000 wana eza fond ya resomba biloko ebelo teki komi pe grand entrepreneur. Okomo ke poto ka vacances kwenda vutuka. En tout cas, histoire oyo était à biso talande ko na biso ba perdre mutu akufi. Parce que yekutu, ça se comprend pour abandonner le voyage à poto pour qu'il ne se faire soigner na maladie azaki nango. Combien de personnes au bazota langa bateka na ba mapangu, bateka ba bijoux, bateka ba biennyans tout bazaka na ngo pour kangisa mbongo ka kende voyage à poto. Et ensuite na suka lango ba escroka bango mbongo bakenda pe poto angote. Omoni ke falo chanombo on a business, il y a un temps pour tout. Yaya luka na mbongo. Moni so luki mbongo, okomi célèbre, onyo koma pona poto te. Déjà pour que les poto, ils ont compte bancaire. Bato bali abino mbongo po compte bancaire eloko ya te. Soko saka ba transaction kota ba mbongo na ba monta minene o sa ela ba business ozo koti sozo bim sozo koti mukolo kendo senga ta Schengen. Yaya bank na yo mute ebundela yo. Ba revenu na yo muto ebundela yo malgré peu ko lesa non ka pona ba démarche mais ebundela yo sko yo na banque o ata na $1 te bele ku baza ata compte bancaire ana ngote na Kinshasa to na batu mso ata passeport ana ngote ba sa passeport ka so alinga voyager ndake lukande ba sala ra passeport bande koto bimano na kata complexe ya OK poto ya pena bande na biso bele ba na poto ba o souffrir bazo envier bazonga Kinshasa. Poto pesa mboka dépense. Toka batu msupe balwa maman sara poto biso dépense ba facture boy na boy. Mundela ko futo mbongo ebele mais la fin du mois abandi kata ba facture otika isune lo malunga te. Alors ne faites pas ça chez vous. So ozana mwa mbongo investir na business pour que permettre yo lobby ou après demain au comme on a facilité à quoi atteindre ba objectif na yo ke pe poto 10 jours ozongi OK Maroc 10 jours au tamboli na monde entier parce que au comme na yo femme ou homme entrepreneur. Donc voilà l'histoire na biso ya lelo je crois. Famille wana ba na besoin vraiment ya ba conseil pe ba idée na bino bo sunga bango na ba commentaire. Et après, si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez expliquer l'histoire. Mais jusque-là, on a une idée des réseaux sociaux. Pour on a besoin de perdre déjà mon takufi na kati pour la voyage à Poto. Alors, merci beaucoup na bande konyon sto bo la di histoire o na boke binyonso. Boche la biso ba commentaire bo sunga famille oyo. Et puis merci na ba vrai na ngai na moni bongo Angelos Karwan, Makia Lakumba, Mifi Andrea, Bob 08, Sol Mbemba, la Moni Bongo, Ozia Massamba, merci na président Bébé, merci na la présidente maman Nathalie, Dalia Onyema, merci na yo, merci na maman Passa, merci na Général KS, merci na yo, merci na Célia Kikela, merci na Rose Bonga, merci na Eliezer Kanou, merci na Debo Bouchab officiel TV. Merci na Sarah Abouele, merci na Nani Sinabosani, merci na Papa Edi MK, merci na Nani Sinabosani, Pamela Kabeawetu, Edwige Jabakalala, un grand merci à toi, un grand merci en tout cas na bino nyonso batu bolinga émission nanga, batu bolinga chaîne nangai, en tout cas merci na bino nyonso, tokutani na bino na prochaine histoire. Yo mutoza na histoire na yo lingo partager nanga numéro ezo le kana barre d'écran wana contacter nga opesa biso histoire na yo peut-être tolukela o kaka moi piste de solution. En tout cas, je vous aime tous, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine émission. Au revoir, ciao.